Tolala kolamuka bandeko nanga na makambo ya somo. Makambo ya somo moko pas possible. Tolalaka tolamuki na makambo ya somo bandeko nanga somo na niveau moko boko imaginer na bino te. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance. Salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, toye lisusu na makambo ya sifa lokwa. Bande konanga nungu ezo tambola na niveau moko pas possible. Tovandika boye toyo kozwa bapel, batu bakomi kobenga nini ezo leka na sifa lokwa toyo ki sangwa mabei. Sangwa mawa toyeki bande konanga somo na banga ki na niveau moko na yoki makolo komi kolenga na mituna nzambe o nini makambo ya somo boye nzambe nanga eza nini ezo tambola bande konanga na ganga ki kutu tango na zui appel liboso nde kolandelaka ndenge tolandelaka nde ba version eko bima somo. Bande konanga avant tokota na ma version na biso oyo ezobima e olingan e ozala nanu bien à sensibiliser batu o nyonso tu. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible. Et pourquoi pas chaîne Abana Nzambi. Je vous prierai bien sûr de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour. Tokos makasi. Bande konanga bozwana nu bakiti bo vanda somo makambo eza ya somo awa. Bozwa bakiti na bino bo vanda botia mwa mai pembeni botia jus pembeni mwa sucre ezanga kanango te. Bovandi penza bande konanga boyoka makambo. Mama 2024 Gavker to yeli bino solution. Pona ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zali na solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bosani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posa ya mwasi et kimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba oteli telendenge bimi kitoko na feti. Tozalina gamme complet ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Yeah. Ozali na problème ya hémorroïde interne, topé externe, papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba, omoni changement total. Pour la maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité, lobiko ezali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé, na Gavker bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Oyo c'est déjà 20 heures passées. En tout cas côté nanga na lia kananga te. Na kolia mwa biscuit na tie mwa bimeli nanga kandenge tomelaka. Mais kolia nde na kolia nanga te. Na kolia penza na kolia nanga te kandenge zalaka. Air ici ekenda nango donc to batela libumu plan na système moko ya kitoko mingi o wapi. Bande konanga libala ya tonton décor ilunga e utaki ko salema. C'était depuis vendredi, samedi, dimanche, ezalaki nde somo. Donc, ezalaki système ya libala nde libala, babalani na mwasi ya kibomwana na ye. Makambo nyonso pe ekendaki nango kitoko wapi kandenge ezalaka. Makambo nyonso ekendaki tokoso, penza tolobaka tokoso. Côté mosusu pe totala kuna majabu déjà,
baza na bataille de verre bandeko nanga pona ba oyo nanu balandi te. En tout cas no senga na bino bokende pe kolanda majabu Rafiki na système moko ya kitoko kaka système moko ya bien makasi. Bandeko nanga toye na sango moko ya pasi. Bato ebele babengaki lelo bengi babando tuna est-ce que c'est vrai comédienne Sifa Lokwa akufi. Bandeko yango na yebisi bino tango na zwaki ka appel à liboso makolo elengaki. Donc moteme bando beta pa na lobi Seigneur o nini sango nini na oyoka. To na komona plus de 5 personnes ba obenga kana lobi te. Eza nini na kota nanu na kendo zwa information makambo eza ya solo to eza ya lokuta. Bandeko na ngai somo makambo moko ya somo bandeko na nga. Il y a pas longtemps na yaki ko sala émission moko ya Sifa Lokwa. Avant na émission on a salaki ya de cela 2 mois na salaki émission moko ezalaki na prophétie moko ebimaki pona Sifa Lokwa ndeko moko azalaki na États-Unis abimisaki prophétie donc ba audio ebimaki nango kili kenon il fallait ko sambela mingi makasi pona ndeko na biso comédien na biso Sifa Lokwa. Toyaki pe to salaki ba émission et puis ta wana ezaki ba temps oyo comédien na biso abando bela makasi ya bela ki penza. Et du coup quand ndenge ezalaka toye ko fanda lisusu ko fanda nde ba information mosusu ekotaki pourquoi Sifa Lokwa a joué lisusu na ba théâtre te. Et du coup toye ko vanda ka lelo ba appel quand ndenge na yebisaki bino en tout cas bandeko na ngai na bangaki je suis sérieuse bandeko na ngai na bangaki makasi penza. Sifa Lokwa na minute oyo azomona na te na ba réseaux sociaux. To mona yete ata na page na ye kutu ezalaka na Facebook kalawana abando ti ata mwa ba video kandenge ezalaka mikolo ya ta video ya pamba boye ezate. Sifa Lokwa to mona ata ba matanga lelo Sifa Lokwa azomona na te. Atake no eza ba feti ba comédien ba balani comédien moko abali ekendaki ezonga to mona kayete. Donc présence na ye eza lisusu te na circulation bandeko na ngai. Koya nanu koloba sur ba rimero ezotambola ba nungu ke Sifa Lokwa akufi. Bandeko na nga botika biloko wana. Sifa Lokwa azana ye en vie. Azana ye en vie bandeko na nga azana ye en vie en forme. C'est vrai ya bando bela. Mais maladie wana esi la. Ayoki na ye bien. Nzoto esi ezongi. Sifa Lokwa azana ye bien bandeko na nga. Ebia bandeko na nga akufi na ete akokufa pete. Toboyi yango na kombo na Yesu. Bino bozo ya kotambola na barimer wana bolingaka batu bakufaka. Botika biloko ya bongo bandeko na nga eza bien te. Botika Sifa Lokwa kimia. Sifa Lokwa azana ye en vie. Bandeko na nga na sengi na bino botika. Botika, c'est vrai Sifa Lokwa. Congolais, Congolaises, partout aux alikota la biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino, contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kote kama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba ozui terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit, soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kunayo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails.
bien bandeko nanga akufi na ete akokufa pete toboyi yango na kombo na Yesu. Bino bozo ya kotambola na barimer wana bolingaka batu bakufaka. Botika biloko ya bongo bandeko nanga eza bien te. Botika sifa lokwa kimia. Sifa lokwa azana ye envie. Bandeko nanga na sengi na bino botika. Botika, c'est vrai sifa lokwa zo mona na te na ba réseaux sociaux na yaki a ko sala émission pona bandeko o bazalaka toujours branché sur Étoiline Ines TV. En tout cas balanda ki émission nyonso mobimba. Ba comprenez qu'il y avait même beaucoup et encore beaucoup de commentaires. Ebele ya batu basala ba commentaires pas possible. Sifa lokwa azana ye envie bandeko nanga. Eloko ezo sala ke bo mona ka sifa lokwa te. Bandeko nanga ezana ba makambo bino moko bomoi boyebi na monde théâtral na biso ezana makambo ebele. Ba bwake ne laka ba batu ba maladi na niveau moko pas possible. Muke ba bwake soki oyo maladie kuna donc ezaka bongo ba poison kutu koloba te na monde théâtral. Bolingo ezate ba olingana te bazo lingana te na monde théâtral na biso. Yango bandeko nanga sifa loko après kobala na minute to oloba sifa loko azwa mobali na ye ya malonga. Yango na yaki kopesa bino information l'autre fois. Sifa loko azwa mobali na ye ya malonga mobali o penza lobaki ke non kokota lisusu ba makambo ba théâtre te. Na lingi lisusu komona yo teke na bato théâtre wana. Na lingi lisusu komona yo te na bato wana ba théâtre. Vanda na ndako libala. Mobali na ye penza oya yaki kobala ye bandeko na ngai. Avant kutu bandeko na ngai baya kobala ye ba rumeur etambola ki ke non sifa lokwa il paraît que ezalaki na comédienne moko azalaki na mobali na ye. Kozala mobali na ye bolingo mobali wana ayaki kolinga sifa lokwa mais sifa lokwa ye andimaki na ye te. Alingaki mobali wana te. Siko tango ka comédienne mosusu amonaki ke mobali na ya komi kolinga sifa lokwa yango comédienne wana abwakelaki sifa lokwa maladi. Abwakelaki ye maladi. Tala niveau na ba comédien na biso bandeko na ngai. Alors ko bwakela ye maladi wana après ba prière tant ba kendeki ba prière nde ba yaki koloba ke non mutu abwakelaki ye maladi ezaki na raison boye. Et ye ko sala ki aye ko zwa pe mobali donc ba circonstance kandenge kendaka aye ko zwa pe mobali na ye ko yebisa ye ke non comme ba bwakela ki yo déjà maladi kuna na boy nanga omikotisa lisusu na ba makambo ya théâtre zala musika na batu wana yango ti lelo sifa lokwa ajwaka na ye lisusu te parce que c'était l'année passée si je ne me trompe pas l'année passée oui asalaki vidéo moko alingaki azonga kandenge zalaka. Mais azonga kite. Azonga kiti lelo. Azonga te. Bientôt 2023 les aussi là. Azakaka. Azongi na yete. Azaka na ndako. Na minito aussi falo kwa asi abali. Kandenge Bible yebsaka biso femme soyez soumise à vos maris pe à se soumettre na ba ordre mobali na ye qui est le chef de la maison et ko se soumettre. À se soumettre bandeko nanga kotala pe ba réalité mosusu elo mosusu pe ba réalité ya monde théâtral na bango wana eza somo ba réalité eza ebele bandeko nanga ba poison ezokende nango kilikili ba maladi ko bwakela na bandeko nanga ezokenda kilikili bitumba entre bango na bango donc koyoka na eza nango te patience entre bango na bango eza lisusu te. Yango ezo sala batu mosusu neti ba sifa lokwa mobali na ye apekisi ye keno ko sala ka lisusu théâtre te aboy yepe avandi. C'est tout à fait normal parce que koyoka na ezate na monde théâtral na biso bazo yoka na kate koyoka na eza ata mukete bandeko nanga ata mukete. Mais ce qui est vrai pour na batu mosusu bazo linga baye bakaka ezani parce que ba rumeur de jeux au tambola ke sifa lokwa boye mataki ezo bandeko nanga santé na ye eza kitoko azana ye bien bandeko nanga azana ye bien
Sifa Lokwa aza na ye bien. Bande konanga toyebi na communauté na biso babandaka bongo. Babandaka bongo monaka ba rimer. Soki bo telemite o monaka ba rimer wana ezo tambola kaka. Botika Sifa Lokwa. Yango na oloba kaka botika Sifa Lokwa bande konangai. Pona bino bozolukaka Sifa Lokwa makambo mabe ekomela ye en tout cas botika na bino akokufa na ete akokufa kapete wana to boyi nakoki koloba nanga bongo na boyi penza makambo wana kokufa bikufa kufa na boyi na ngai na boyi bande konanga botika biloko ya bongo soki muto azomona na te mosusu to comprenaka nalobaka awa chaque jour na ba émission mosusu nalobi soki bomona mutu peut-être azomona na te soit l'engagement na ye et permettre yete que azala présente to mosusu peut-être ba circonstance ezo permettre te azala présente ou azala présente mosusu ezaki peut-être ba obengisaka yete neti na kaya Sifa Lokwa ezate ke no ba circonstance bo te mobali na yende ya boyi mobali na yende ya boyi bien qu'il y a tant de personnes balamuka ki balobi te aza mobali mabe mobali il faut kotika ka mwasi na yo akendo sala bande konangai place danger eza place ozomona ke bazobwakela ka mwasi na yo ba maladie chaque moment ba instant nyonso bazobwakela ka ye maladie oko exposer mwasi na yo ka bongo mwasi openza olingi amo ke soki oza mobali moko olingi mwasi te mais mobali openza lingaka mobalo tolobaka penza mibala solo bazana bolingwa solo olingi penza mwasi na yo en tout cas place nyonso olinga kaka obando protéger ka mwasi na yo ozalaka toujours ensemble ozalaka toujours sûr que mwasi na yo azana ba condition ya bien mais soki omoni ke ezana place moko omona danger na côté ya mwasi na yo en tout cas je ne vois pas le pourquoi oyo okoti kotika mwasi na yo azokende kaka na mwa ba problème wana te mobali na ye amona déjà malade o babwakelaki en tout cas ezalaki déjà elakisaki déjà ebele soki peut-être azalaki mwasi moko ba prière te na minute tolingi toloba histoire mosusu mais eza kaka keno aza mwasi moko pe asambelaka ayebaka nzambe abangaka pe nzambe yango ye kosala ke ba circonstance mosusu en tout cas moyen eya kosimba ye ezalaki te yango mobali na ya se décider en tant que mobali alobi te moi sinanga akosala te c'est moi l'homme c'est moi le chef de la maison en tout cas s'il s'agit à kolobaki na kendo luka na okendo luka pona moi sinangai asal na ye mabete siko bande konanga Sifa Lokwa azana e bien Sifa Lokwa akufi te pe akokufa te nalobi yango akufi te pe akokufa te ba o penza ba komi kotambola nango keno Sifa Lokwa ne plus nani muto ayebisi bino ke Sifa Lokwa ne plus botika ba makambo ya bongo bobandaka bongo il y a pas longtemps bozalaki awa na ebakata akufi ebakata bande konanga ba makambo moko lokuta botambola nango ka pona kobetisa batu mabakupo ka pona kobetisa batu mitema ka pona kolelisaka batu mosusu batu neti ba Sifa Lokwa oyo baza batu moko batu ebele population tellement elinga bango pas possible population ya apprécia bango façon bajuaka batu abongo siko bokomi kotambola na ba rimer ya bongo bande konanga boluka nini bande konanga toboyi na biso ba makambo na bino wana toboyi ba je na bino kandenge na lobaka toboyi na biso ba je na bino bobandaka bongo ti bokokota bozalaka bongo eza bien te Sifa Lokwa bande konanga pona information kitoko Sifa Lokwa azana e bien Sifa Lokwa aza bien santé na ye esi ezonga c'est vrai abando bela mena minute oyo santé na ye esi ezonga nango normal akomi na ye bien aza mwasi ya libala ebele ya batukutu bakoya kotuna wa siko yango libala amemaki yango na ba réseaux sociaux te tondeni bande konanga eza bilo nyonso to bamemaka na nini na ba réseaux sociaux eza na babilo mosusu gui babema na ba réseaux sociaux mais na bilo mosusu bamemaka te ata soki aza star eza na babilo mosusu surtout vie privée na ye akoki jamais komemango na ba réseaux sociaux bobando monaka Sifa Lokwa azo présentaka ba film ebela batukutu babando kanisa ke non ndenge za boye Sifa Lokwa azalaka mwasi ya tonton Omari zoka azalaki na ye mwasi na ye te pe atikala atate kozala mwasi ya tonton Omari te
yango bongo na tali bala na ye ya tour oyo aboyi na ye komema ngo na ba réseaux sociaux aboyi batu ba mona mobali na ye to bayeba mobali na ye alobi ke eza vie privée na ye eza vie na ye aboyi ke no batu baya kokota kotango donc na minute boyeba ka ke no si falo kwa asi ya mibali na ye asi ya bali aza na ndako ya libala aza na mobali na ye aza na ye en vie elle est en bonne santé donc makambo nyonso surtout ezokende nango ok aza na problème na mutu te mobali na ye nde mutu apekisa ye akotaka ba réseaux sociaux mobali na ye mutu apekisa ye penza azala mutu ya ba réseaux sociaux eza mobali na ye donc yango bomo na ye aza kaka na coin na ye na ndako na ye na mobali na ye c'est fini yango bomo na kata na bani bafete akendaka te bamatanga akendaka na ye te alingi lisusu te komikotisa na bato ya maboke aboyi na ye bandeko na ngai ya mokie kaka nalingaki na ya koinforme bino ke si falo kwa aza na ye bien ata soki bato baoya na bainformation ya ndenge nini boyebaka ke no chez Etoile Nest TV en tout cas ayebisa biso nyonso si falo kwa aza na ye bien makambo nyonso tu ezokende nango ok cher Bouch Congolais, Congolaises, partout aux alikotala biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko ezali na emplacement ya bien ezali plat ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino contactez biso pour na ba précision ba terrain oyo ezali kote kama na $350 ya pamba na $350 ya pamba ozui terrain na yo ya 20 mètres sur 15 et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango n'importe yanda kunayo. Contactez ba numéro na biso o izali affiché pour na beaucoup plus de détails.